Obande musique chiko sala polémique na komba muninga. Yaya avant to kotsa mavanga na olinga kutu kolobela ngote na likambo etali chaîne ya mopao oyo bino moko boyebi ke na 2 jours 500K to débloquer na 2 jours majité kindokité visibilité pe na actualité po komba mopao eza makamu na 2 jours 500K yaya ndeto za boye na une semaine avant to koma dimanche tunga to beta 1 million de vues avant to koma dimanche tunga to beta 1 million de vues boyebaki déjà boyebaki. Vous comprenez qu'une menace a été détectée et ça risque. Mama wa taifa qui a bon ko djembe la na ko folomide et c'est si la lambalia tata lambalia écrivain raté lambalia chamante ka chamwamba to royate mo pa wa koyate ata na tana yote. À ce qui concerne bato bazali ko tagenga ipona makambu ya ndeko oyo aza bipolaire. Un certain moment to raisonner. C'est là où on vous dit que vous respectez moutou nyonso, peu importe azali moutou pas azali na tina. Vous respectez ye. Yo kanisi kaka déclaration no pe maloba no zoloba soki na se rando soki na se kanda bakokanga. Mouto yo finga okosela ye makamu. Mwana moso innocent asala yo côté okosela ye makamu. Au fond de la combo ya tata ou une affaire je ne sais pas combien de mois d'internet. Patuazo pekisa yo. O comment lekisa. Conscience na bando yo sote ki makambo na zolo basi mwana mo so za lokuta. Conscience bando yo soke makambo na zolo basi légende mboka na biso za lokuta. Ya solo wa mama wa taifa ejimba. Kozana papa moko atingama komba ko folo midelo ko la lianzi. Tata mobimba zali complexe na Koffi Olomide pas possible. Muninga na yo mobile ya génération no moko bo ye paza mayele yo poza mayele yo poza n'esprit ya kokoma ye paza n'esprit ya kokoma comment poza la complexe ya muninga no mobile jusqu'à ce point ezo sopa yo ndeko na nga ya mobile papa na biso mama wa taifa avec Hippodrome de Vincennes de Paris. Mes chers amis, mes abonnés, mes étoiles, les fans de mon père Mokonzi, en tout cas, préparez-vous. Oui, c'est déjà mois d'octobre. Bientôt, on va annoncer la bonne nouvelle. Vous avez déjà quand on a la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle sera de votre bientôt sur votre table. Mais c'est sûr et certain qu'il y a octobre, il y a date. Après, mais na katikati ya octobre avant to pesa na octobre au revoir to ko jwa date ya Hippodrome de Vincennes de Paris la famille. On a bato bazali ko ya ko koma ba commentaire, on a bato bazali ko sala ba live, acha ba date, asala boye. Un certain moment botika ko mélanger kabiloko. Mama wa taifa Ejika TV. Bonjour, bonsoir mes étoiles de Ejika TV News. Bonjour Nabatunyo Sobalandara Jika, la mère des nations. Napesibino bonjour, bonsoir par rapport à Herbe Kolandanga. Mbote Nabino encore une fois pour Nabato Balobaka Lingala. Merci beaucoup. Totombeli Bino Boyi Bola Muna Jika TV News. Avant tout, vous s'abonner quand même. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ezali Kokota. Au cliquer na cloche à notification, au cliquer pas au s'abonner. Au kosuka kaka na ko s'abonner te, au komona mwangongeza wana ezo beta yo. Alléluia. Yondi makaka amen na ko cliquer na ngonga wana. Cela veut dire que vous allez ko s'abonner pour que on rate et loko mon côté na ba nouvelle to na ba actualité nyoso Jika ayaka ko présenter bino to na ba analyse to na ba émission na ngai na ayaka ko présenter bino par rapport à actualité musicale, par rapport à makambo zali koleka na mboka na biso. Sans oublier que to zali ba penser sango même en passant to saka actualité o ezali kopesa vulga to ezali alaine na mboka na biso. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima ya caméra, sans oublier nazali kopesa mbote na ba fan tout ya ba artiste ya mboka na biso. Nazali ko banda na ba fan ya Mopao Mokonzi, nazali ko banda na ba vrai ya Mamasi, ba ebalinga la reine mère ya motema, nazali ko pesa bino mbote, nazali ko pesa bongo mbote na ba fan ya papa Hervé ba benga bango bagoloa na bagoloise, sans oublier nazali ko pesa pe mbote na ba villageois, ba benga bango bongo, ba fan ya Fabrigas le maestro, nazali ko pesa pe mbote bongo na ba fan ya mwana mboka Inosbi Molodoi Tigre, le number one, meilleur artiste musicien
il y a génération naïe, enfant béni de la RDC, fils biologique de Mopao Mokonzi. Merci beaucoup. Na, sans oublier, tant que le bela inosbi, tozali ko la référence na concert Yamounene o ekolekana. Donc, Kalate, je peux vous dire semaine prochaine, donc le samedi prochain, si je ne me trompe pas, le 18 octobre, à tenue de la Gombe. Concert ya monene kolekana bongo na mwana mboka inosbi akozala wana na équipe ya Afro Congo mobimba JKP akozala wana sans plus tarder en tout cas le vendredi ici les apôtres de presse avec mwana mboka inosbi et kozala toujours na même place et sika concert et kozala la famille ba Christ ya monde entier bolengelama bo prebozala bo bongisa j'espère côté kuna nazali ya kobanga te pona bike ba ticket ba billet ba polo biloko tout ese tekami ese sombami to moya koloba kutu ezate ekozala plein akake mwana mboka inosbi azali ko livrer bino concert acoustique na qualité na ye en tant que enfant béni ya RDC oboyi osali mokili na yo. Merci beaucoup tango tozotala epa ya mwana mboka ye moko légende ya musique africaine, le number one, le papa de tout, le papa ya bango tout, le papa de tous. Papa Nabiso Koffi Olomide auti bongo kosala consort VIP na Londres. En tout cas, ezalaki wow. En tout cas, ezalaki kitoko. Ezalaki bongo le 5 samedi oyo uti koleka. Bandeko bafani ya Mopao Mokonzi bazalaki plein. Consort VIP ba transformer yango na concert public. Alors, c'est normal, il s'agit de Mopao Mokonzi. Londres tombé, Londres par terre, Londres na mabele mutakolo tango azala kite parce que mutako pesa muninga conseil azala kite. Mutunyo azala kikabo et pia papa mobimba ye ilo, papa mobimba ye awa, papa mobimba tala ezala ki somo makasi. Tango zotala ba image yo moko zo comprendre que non, ça ezala ki kuna, ezala ki ya somo. Alors félicitations encore une fois na Mopao Mokonzi légende d'Amboka o azali ko continuer ko étape ko épater biso na musique na biso azali ko continuer ko beta fort na musique na biso peu importe âge na ye peu importe carrière na ye peu importe bipa ya outi peu importe ba combat sur le terrain ko felo midi azali ko loba na zam douleman na ko continuer pe na ko demeurer ka douleman azali ko tala o bozali ko loba te c'est le travail qui compte. Alors félicitations, merci beaucoup aussi na présence incroyable dans la zone baboy bazali ko la biso image présence incroyable de Mamassi la reine mère. La reine mère est la maman de tous, la meilleure chanteuse de l'Afrique centrale. Google Yemoko Akata Makambu, rien à dire. La femme du star elle-même, elle est star. En tout cas, la Big Mama, elle était là. Un certain moment, Zouaki Maloba pona ko remercier ban à Londres. Bandeko. Bo salaki ya minene na boye ya liboso ya Mamassi na kati ya Londres ezalaki somo esengo ya bongo tango bozo mona nga soki na ko seka seki mo basangwa kitoko ezebele soki na ko sepela seki basangwa kitoko ezebele. Merci beaucoup. Alors tozali kotala na ngambu ya Abidjan bandeku. Ouais, tozali kotala na ngambu ya Abidjan. Concert ya munene ezali ko bongisama pese bongisami déjà. Etikali kaka makolo ya Mopao na latino mobimba bacha makolo na bango na kati ya Abidjan. Poete balamba ba servir na baninga ya Tchacho, tout le monde qui sont de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest seront présentes la concert il y a le 26. Alors je vous invite tout le monde à ne pas rater ces concerts. Mes amis de la Côte d'Ivoire, vous aimez Jika. Vous aimez me regarder, vous aimez commenter, vous aimez m'encourager, vous aimez ce que je fais. Vous aimez, en tout cas, mon attitude, vous aimez comment je fais mes analyses. Sans insulter, je présente seulement l'actualité musicale. S'il s'agit d'analyser, j'analyse, je donne aussi conseil. Alors, notre légende sera des vôtres. En tout cas, là-bas, c'est son pays, il n'y a pas même à s'inquiéter. Je suis en tout cas sûr et certain, j'affirme que ça sera chaud. Ça sera chaud. Hôtel d'Ivoire va tomber avec la présence de Mopao Mokonzi qui est notre légende. Ça sera le 26 octobre, cela veut dire la semaine prochaine, le samedi de la semaine prochaine. En tout cas, ça va chauffer.
Ça va chauffer la famille. En même temps, on est en train de balancer notre fiche. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Je ne peux pas parler comme ça. On va remettre encore publicité de notre concert d'Abidjan pour rentrer encore une fois. Merci, on suit. Ultracom présente Abidjan le 26 octobre. Abidjan, c'est là-bas que tout a commencé. Comme le cuivre n'est toujours pas devenu de l'or, l'or va revenir à Abidjan le 26 octobre. Prenez vos dispositions, ce sera Kofi à la carte, Cindy avec amour, Cindy avec tendresse, le 26 octobre, palais de congrès de Côte d'Ivoire. Ticket disponible à 50, 100 et 150 000 francs du VIP au point de vente habituel. Big Sim, le ciment de chez nous. Merci beaucoup, merci. Mon père Mokonzi lui-même vient de parler. En tout cas, Tobimi Nangambo ya Côte d'Ivoire, Toyena Nonalisolo ya Hippodrome de Vincennes de Paris. Mobange na likambo, mobange na mama na likambo. Tozali kozela biso nyonso. Tozali toujours na simanango. En tout cas, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, en tout cas, il faut regarder l'affiche elle-même, elle est en train de parler, Hippodrome de Vincennes de Paris. La famille 2025, ça va tomber. 2025, ça sera chaud. 2025, une histoire va s'écrire quelque part. 2025, ça sera incroyable que vrai. Après Ferregola a déjà annoncé You Arena. C'est le 26 avril. Oui, mes chers amis. C'est le 26 avril avec Ferregola You Arena. Alors, mon père Mokonzi, avec Hippodrome de Vincennes de Paris, mes chers amis, mes abonnés, mes étoiles, les fans de mon père Mokonzi, en tout cas, préparez-vous. Oui, c'est déjà mois d'octobre. Bientôt, on va annoncer la bonne nouvelle. Tout ça déjà quand on a la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle sera de votre bientôt sur votre table. Donc, et ça sûr et certain que na octobre, on a date. Et vous allez après, mais na 4 octobre, avant de passer en octobre, on revoit la date pour de Vincennes de Paris, la famille. On a bateau bazali koya ko koma ba commentaire, on a bateau bazali ko sala ba live, acha ba date, asala boye. Un certain moment, botika ko mélanger kabiloko. Ko felo mide azane loko mon côté akoki ko prouver le sous na mokilo ba la famille. Même temps que bazali ko sala ba analyse, bon se rendre compte que ko felo mide akoki ko prouver loko mon côté. Azali ko continuer musala na ye. Kaka ndenge asala kayango. En réalité, mon père, azali ne loko moko te akoki ko prouver yo. Azali ne loko moko te akoki ko prouver pananga. Azali ne loko moko te akoki ko prouver pana ye. Azali ne loko moko te akoki ko prouver epa ya batu nyonso bazali ko tia makelele ya wenze. Eloko wana ezali te ekozala kape te. Azali vraiment ne loko moko te akoki ko prouver na mutu po bantumaki aza grand. Biso tout oyebi. Biso tout oyebi. Asa signé signature na ye na marché ya musique ya mboka na biso. Asa koti sa signature na ye. Babitumba oyo to ba rivalité musicale au Koffi Olomide asala. Je vous jure. Artiste mon côté na ba artiste o tozali ko kumisa lelo bazalaki ko rêver même que bakosala ka musique ti. Parce que na l'époque où il y a banda ko bunda bitumba, bamsu bazalaki bana mike, bamsu sunanu bakolite, bamsu bazana nde à peine bazo banda. Nde à peine bazo embrasser carrière la musique. La famille Hippodrome de Vincennes et Kozala. Hippodrome de Vincennes et Kozala, mais Ekozala pour la concurrence ya mo. Ekozala pour la concurrence ya mo toute la famille. Ekozala pour la concurrence ya mo toute, je vous jure ma famille. Ezali consort oyache tant longtemps que nanu ba fan na ye ba savoureux concert na ye te na poto moi mikolo leke belé yango ache concert wana que ba fan na ye na bato balingaka azana ba fan monde entier ba ya ba savoureux musique na ye. Alors la famille, préparez-vous parce que oui, ah oui, Hippodrome de Vincennes et Kozala
pe ekozala makasi. Batagenga ipe balobi jika kote kuna ndeko moko mwasi alobi batindaka ye po afinga Koffi Olomide. Batindaka ye po afinga Koffi Olomide. Bandeko kotagenga wana eleki ebele. Mena ndenga mabete tokoloba na vérité. Tokoki vraiment na muzindo a sujet na biso. Na ndenga mabete tokoloba na vérité. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie, totika pe kosala sa sembla. Place na hotel melango, mbala sima pe na ozonga ngo. Totika hypocrisie pe totika kosala sa sembla. Nani ayeba kiteke makambu jaela banda kosala babanda kotinda ye. Nalobi na bino totika hypocrisie pe totika kosala sembla. Est-ce que le long de bokoki kotagenga, est-ce que le long de bokile koyeba ke Jaël babanda kotinda ye? Jaël abanda ko fabriquer makambu contre Koffi Olomide? Est-ce que le long de bokoyeba yango, chose qui était vraie? Nous on était là. On vous disait c'est faux et archi faux. La question est ceci, à chaque fois mutu abimaka, afingi mutu après mutu wana ya lobi batinda kanga, waneza kozala lâche. Comment yo mwana mwasi dépassé déjà 30 ans? Ozo kendoza déjà maman. Ezalaki en échange de quoi? En échange de succès? En échange de quoi? En échange de visibilité? En échange de quoi? De l'argent? Que musicien moko boye, peut-être yo lobi que non na minute yo ngana zo lobela ba musicien. Po biso tozaka bato ba musicien. Preuve que ata ba musicien o batinda ka bafinga bato, to tushaka bango te parce que eza ndenge ya kosala, eza deux choses différentes, kosala analyse na une autre chose ko finga musicien, vie privée na yeto ko étaler yeto ko loba yo ko complayer ba momoko boye. Trop bizarre. Na ye moko mutu oya lobi lelo ke babanda kotinda ye po s'attaquer na ba musicien congolais. A s'attaquer kaka na Koffi Olomide te, a s'attaquer na Mamasi, a s'attaquer na Rebo Chulo, a s'attaquer na Inosubi, a s'attaquer na Feregola, a s'attaquer na Wata. D'une manière impossible. Tant babanda ko s'attaquer na ba musicien wana. Bino ba fan ya ba musicien wana. Et puis bino ba fan ya musicien oya bandaki koya ono ya musicien wana. Ce qui bolobi bo sala pe bo sala observation, qu'est-ce que vous avez trouvé à l'époque avant que yemo kwa ya kotubela? Lelo bo komi ko bengana ye, bo komi ko finga ye. Mais à l'époque bo benga ye soda makasa papu, n'est-ce pas? À l'époque bo pesa yo ba grade. À l'époque, botombola ye. Mutu soka lobi boze la kinganda koya ko tango kinganda koya ko récupérer yo. Tango bozolo babongo en même temps bozali ko taguer ye. C'est pour dire que bina oya ko fingela biso Koffi, mwana na biso ya musala to tindaka. Bina oya ko fingela biso Koffi, oya zali bébé na biso. Tango bobengani ye, c'est que bozali ko reconnaître que botindaka ye ba service à salela bino, le sale service à salela bino, est-ce que bozali ko reconnaître yango te, bozali ko reconnaître yango te? Et puis tango bozali ko bengana ye ndenge bo bengana ka batu mususu te, bozali ko bengana ye na ko banga, bozali na somo ya mwana mwasi wana parce que azali na makambo, azali na matière. Mutu moko te azokoka kobima po affronter mwana mwasi wana face à face. Wali ko banga ye d'une manière impossible que vrai. C'est bien ya kotinda mutu, mais c'est très difficile. Ya koyebisa mutu wana ke no prochainement ngai pe ko sanini ko finga ngai te. Jaël, soki Joël, ayaka awan internet, attendeli biso vie. Ndenge baita ye. Ba position nyonso ba pesela ye. Biloko fabriqué, créé, matière donnée,
par téléphone, par WhatsApp, physique comme ça, fais ça, fais ça. Récompense na yebo pesa yenini, bomema yena poto. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes dehors. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dehors. Nous tous, nous sommes conscients et conscientes que Empire du Mal, na fondation nango, bazali ko travailler na bit na nous un. Jusqu'à ce que Tata Moko appelle sa position te na monde de musique. Toye bakate azali nan. Toye bakate azali muto akomaka, azali comédien, azali musicien, toye bakate. Na histoire ya musique na biso, to mona batu quand même, abimisa ta loyembo moko akoti na histoire ya musique na biso. Mais na bato yo bandeko, basala te loko moko te. Ata lelo tozui da kumuda penda bandeko. Tokomona ke da kumuda kota ta na histoire ya musique na biso. Malgré que na musique yango musika te. Bandeko zana papa moko atingama komba Koffi Olomide lokola lianzi. Tata Mobimba zali complexe na Koffi Olomide pas possible. Muninga na yo mobile ya génération no moko bo ye paza mayele yo poza mayele yo poza n'esprit ya kokoma ye paza n'esprit ya kokoma comment poza la complexe ya muninga no mobile jusqu'à ce point ezo sopa yo ndeko na nga ya mobile papa na biso yo zanzambe te po ke ndeko loba na Koffi ke ye fwa kufa yo zanzambe te ndeko na biso écrivain raté yo zanzambe te papa na ngai ye fa kufa po miziki ya mboka na biso etambola te yo beta miziki ya kozala wana ya prouvé bino na âge ya 68 ans aza toujours tala ba concert par-ci par-là papa na ngai est-ce que kopesa biso kaye na yo ya ne 2024 to komo kende nango na suke tikali biso ka 2 mois to pesa ngo revoir. L'année 2024, qu'est-ce que tu as fait comme histoire? À part concert, il y a honte, il y a stade de martyr, il y a 10 personnes. Concert, il y a une histoire, il y a entraînement, il y a musique, il y a stade de martyr. À part cette concert, qu'est-ce que tu nous as amené? Man des années 2024 ou 2023? En 2023, à part cette consort-là, qu'est-ce que tu nous as mené depuis Tobani 2024 en état artiste musicien? Qu'est-ce que tu nous as mené pour arriver au point que non, il faut pour musique qui a moqué tambola. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Bana o komi ko djembela o komi komisi bana bitinda o mi komisi muto bitinda et pas ya bana wana ba musicien. Pour baza bana, peu importe le succès na bango baza bana. Peu importe le niveau de djembela bango baza bana. Peu importe le niveau tinga meli bana na baza bana. Peu importe le niveau yo kange meli mutu wana azamwana preuve que bango bazwaka ba visa yo koma ki tour na yo okendaki komi djembela likolo ya visa est-ce que ozwaki yango te ozwaki yango te na ndenga mabete papa na biso mukolo ozwaki yango te omemika so 2 personnes pour la fidélité. Nazo remercie parce que memeli biso ndeko na biso indice kaloji que je salue de passant. Wana pesa nazo remercier yo parce que récompenser na ba butu o banda kola na ba studio o récompenser. Oyo yo kokanela muninga kufana nini zuwa oyo ya salité bozana ngo oza kozangisa yo o salelo lelo soki ba bengo ke beta ezali na clip obimiseli ba tiktokers nazo yeba te soki na telemina yemba ngona oyemba ndenge nini un certain moment to mi pesa valeur tozala pe bato tonto na biso soki papa na biso moustiquaire oza vraiment na sonité soko oke komi kangisa na âge na yo komi mwana bitinda ya mwana ya légende itina ndenge histoire kokufaka akotikala mwana banda lelo tilobi kuna akozalaka ka mwana omi komi si petit ya bitinda na âge ya soki 70 ans petande miziki chikosala polémique na kombo muninga yaya avant tokotisa mavanga na olinga kutu kolobela ngo te na likambo etali chaîne ya mopao oyo bino moko boyebi ke na 2 jours 500K to débloquer na 2 jours majité kindokité
visibilité pe na actualité po komba mopa oza makamu na 2 jours 500K ya ndeto za boye na une semaine avant to koma dimanche tunga to beta 1 million de vues avant to koma dimanche tunga to beta 1 million de vues boyebaki déjà boyebaki vous comprenez qu'une menace a été détectée et ça risque. Nous sommes obligés de faire quelque chose. Binona bateau bazali wana pona osala mopa o mabe côté wana na obeta sujet te betande musique to yebi que tous en espoir bientôt là to koseka parce que le mon côté e umelaka okende tilibela betande musique s'éloigner d'abord na combat ko Folomide tant il y a polémique il y a bongo ya ko djembela na ko Folomide et c'est si la Lambalia tata, Lambalia écrivain raté, Lambalia chamante kacha mwamba, tokoyate mopawa koyate, ata na tana yote. À ce qui concerne, bato bazali kotage ngai pona makambu ya ndeko oyo, aza bipolaire. Un certain moment to raisonnaka, c'est là où on vous dit que vous respectez mutu nyoso, peu importe azali mutu pas azali na tina, vous respectez ye. Yo kamisi kaka déclaration no pe maloba no zoloba soki na se rando soki na se kanda bakoka ngai muto yo finga okosela ye makamu mwana moso innocent asala yo lokote okosela ye makamu ofandela kombo ya tata o une affaire je ne sais pas combien de mois d'internet bato bazo pekisa yo okomo lekisa conscience na yo bando yo soteke makambo na zoloba si mwana moso eza lokuta conscience bando yo soki makambo na zoloba si légende mboka na biso eza lokuta ya solo wana yo oyeba kiteke ndenge zabo lobi na ozana bango te na bino bato bosalaka ba fi oyo soi-disant balala balamuka kaboy azalaki ne ngando moko quelque part alamuki alobi na komi mopanzi sango bo récupérer ayeba te loko moko te na mutu eza mutu bazuye pona ko préparer matière pona ko bongisa pona ko détruire bato ko tika terrain kana mutu moko bino bato wana bozwa ka bango wana boyeba te ke lobi ba balukela bino bozona un exemple pa bato belete bozwa te parce que actualité ya papa Hervé Zana oloba actualité ya Wata ya Fabrigaz ya ba musicien presque tout ya mboka na biso na oloba ce que ça ya bien na oloba il ne subit ne parle même pas na oloba je suis là ezo sengana kende na okende ezo sengana kende te na okende te est-ce que bango bakosala ngo ya ko kolongola makolone kwa kutu akena concert à Wata non akolongola makolone kwa kutu akena concert à faire gola non ba osala ngo te parce que talo banda ko utiliser ye moko ayeba ki ke faut ba utiliser nga lelo moto ezopela boko kopela te bomoni place biso na bino tozalaka ndenge moko te ezoye pa na bino mutu pa na biso ta moko te azokota tozoloba kaka bolamba bolia na ye kotanga komone parce que akamati na kati ya bosoto bisanza na ye aye kozongisa lisusu kofelo mide na kati yango epesi batukanda yo kotanga komba kofelo mide te boswa na bino binisa ba preuve prive mokili ke batinda yo parce que lelo ko balukela yo bobo ça n'a été que plainte contre GG Zak plainte contre X cela veut dire que eko kamata molongo tikuna ta na malu etelema pa mutute meka koselwanye pe bokabola bato na kati ya buzoba respecter les gens ko faire focus ola bato bazoloba kofi asila te so kofi asila mbele banguna tu wana bazola mukapona kofi te mutu asila ezali papier aza kotelengana tozoyeba te azoluka nini ye mutu asila prevane mutu ata moko ta kocha epe misu mutu ata moko ta kotala ye nde penza asila na ndenga mabete asila alukaka d'une manière d'une autre abimisa moi base moko bopo batanga kombo na sima kofelo mide okosi mais mopo asila te amekaka kosala eloko tala amusement ka sali na ndeko na confrère na biso journaliste tala ndenge créer makambo bon mateli yango balavi bolingi bosala yango na makambo po bobenga presse akomo négliger presse ye moko mutu bapesaki ye makambo aseki pa sepeli eza Koffi Olomide
liziba ya makambo ata ye muto bozomona roi ye pe po apema azwaka toujours akreaka mo actualité moko boye pembe na liziba pas tout ça comme on est na liziba po abeta malisulu c'est comme ça. Alors la famille toza tellement na objectif ebele ke na minute oyo mo pa osala biso fier moko ya somo nazo loba pe nazo répéter soki lelo koko sokota ki na chaîne na biso te mbele tozo beta lelo 1 million et quelques de vie na to débloquer et ça là qui somme pe nzoto malili na 2 jours 500 000 cas de vie tolobeli ba like te tolobeli ba commentaire te il s'agit de mon pa mokonzi songa beli oui boyebi que le seul moyen bo konéantir et sengeli bo bouger muke côté chaîne na yi voilà côté nini ezo eksabilo soni pe bo so sambo. Je vous aime, je vous adore la famille. On est focus ce qui prochainement aye na buzoba na bango lokola bango ba mona ka po base na bango ebeta lisolo pe ke malamu esengeli kana ba n'importe quoi na bango bazo sala bacha kombo mo pa mokonzi tokoya pe tozong c'est na raison aye ba ke biloko azo sala bo rappeler ke ba ko kanga ye po tango ayaka kufingela biso mamasi aye ba kateke na zokosa tango ayaka ko révéler biso façon babanda ko sakana na ye moi si ye moko azo mikumisa ndenge mobala sakana kana ye dit jamais vu wana pe zali ko faire partie na kotinda to ti ko sakana na batu un certain moment soki eza blague soki eza blague te biso tout rendez-vous na Côte d'Ivoire yango nde sango toza na ngolelo lelo eza mardi le 8 octobre 2024 biso tout total miso na biso na Côte d'Ivoire actualité actuelle yango wana miso na biso za na Côte d'Ivoire biso tout na Côte d'Ivoire le 26 octobre Côte d'Ivoire ekokuya est-ce que kuna tokoloba te ciao ciao je vous aime je vous adore.